ngai l'air na sololaki na papa chéri na ebisi ezala lobi vérité ezala lobi lukuta eza mai ese sopani papa nanga mwana aza na kati mwana aza déjà mokolo grande fille ozomona biloko aboye ayokaka ngo na matoi mpo biloko nyonso ezaka elekaka na bareseau so mosusu etikalaka mwa bana ya biso lelo bana na ye badaida baloba nini bango balobaka bana wana balobaka bakotaka baloba te makambo bango bakotaka babiloko te non bamindele te bamindele te baza bana moko bazalaka penza na éducation ya bango moko babiloko penza mingi ya bareseau sociaux ya bapolémique oyo bango bakotaka te je crois que bango mpe baopesa papa na bango conseil parce que mwana wana azaleki na bango basololaka na ye batindele mpe bakado babiloko ebele ebele soki babiloko ya boye ezobima ya réseau sociaux mpo na papa chéri eza vraiment malamu te ozomona mais samedi bakovanda bango nyonso famille mobimba bakosola bakobenga ye mpo bameka kosola je crois que okomona liso na réseau sociaux te Bonsoir papa et Manon, bonsoir la famille. Bonjour maman. Oui, ça va bien, merci. Nazo sepena na ba émission na depuis hier mais oui, merci. Nazo sepena na ba émission na depuis hier, ndingo zali pour moi na oyo. En tout cas, famille ya JB va faire souffrir moi na oyo trop. Et ça vraiment histoire vraiment très choquant. OK. Depuis na on ça fait 3 à 4 jours vraiment na on à la l'est. Yango moni na mati, c'est pour la première fois na mata na live na matara vraiment te. Bon, maman o mususu na kima ki na fait pe na gisement na été. Aozo para jibeza bien te. Pour moi na oyo aza mwana biso nyonso. Pour moi na à partir à 11 ans makambu jiba salaki en tout cas, eza vraiment choquant. Et puis pe tant que moi si comme on a biloko aboye. Eza pasi, eza bien te. Donc toza pour ye toko contribuer pour naie mais to c'est là soki jibango ako sala ndenge mama oya uti koloba soko sala bongo c'est bon bato o ba sola na en tout cas atika mwana o te alukela ta moi esika moko boye achaina mwana bazong sela ye mwana e ba vivre ou bien atindeka na poto c'est mieux yango ka contribution na ngai na mama histoire moko vraiment très choquante donc merci pour la parole. Merci à toi. Merci. Merci maman nanga. Yo za pays ni maman. Naza en Angleterre. Ok, bah tu Angleterre, vous avez belé. Merci maloba maman. Pesa na yo point de vue pour le Cambo. Le Cambongo otozo Kango il fallait jipe venza akanisa mwana wana aza lokola mwa biso nyonso toza ba mama akanisa mwana wana aza donc aza pauvre aza na eloko te famille na bango baza ba pauvre so bazala na eloko balinga balandela te mais basala kaka effort de façon que bapesa ta mwa quelque chose mwana wana président bakamwana ekosila eloko nazosenga pe yango wana nga naza na Afrique naza na Mozambique. Ah ok. Merci beaucoup la contribution na yo au PC que JB asala tout a aidé mon amour. Merci en tout cas. Tout ça qui évolue l'émission. Alors maman Nina. Yo comme avocat ya JB. Maman Nina zoka? Oui, nazoka. Ok, nyonso toti wana po yo ozala wana pona ozoka bato bazo pesa ba plainte. Toi émission oyo ezo faciliter bato ebele ba comprendre des cambo. D'abord azali congolais des pères et des mères oyo loi na biso ezo ko linga ko protéger ye. Mais ba mama mususu ba mama bikudi ya mitema mabe ba olinga ko sunga mwana mwasi te. Alors, c'est très important de aider moi na oyo. Il y a lokola mutu moko azali sans famille. Alors, aza sans voix. Biso ba oto wa ta ya kofanda na osa 3h bana osa émission. Na kotla mwana mwasi wana. Pourquoi? Naza papa naza bana basi. Et chose impossible nga en tout cas na simba ki cité pour na mineur. JB faut protéger JB. To protéger JB. Aza star mboka na biso malgré bato balingi basala makambo parce que préparation moko ya bombe ezali mama nanga mani na oyebi wana nayebi bombe moko balinga bisa bapesa picho na mbongo
po petit abimisa makambo ekoma grave Mais ezali ya sikoyo ando ya mboka na biso. sikoyo papa il faut yeba ke omoni toyoki mwana suka mais oyo jibe azoloba eza makambo mosusu papa oyo nakoloba wa te oyo ezobima eza makambo mosusu malgré ke nyonso wana siko omoni biso mibali mpona ngai nayebisi omoni biso mibali nga moko nayebisi eka ke ezala ya solo ezala ya lukuta aussi longtemps osoboti na ye ndima kaka kosiporte ye kaka somona ezala ya solo ezala ya lukuta ezala parce que ezobima bamosusu o aza ya 19 bamosusu babotaki na 14 sikoyo bato bayebi verité ezaka jibe na mwana soka bango mibale nde bayebi verité ozomona mais sikoyo problème ezali awa eza ke jibe ndenge abimi na media jibe aede ye kaka solution yango wana solution biso nyonso tokokosenga yango wana leo ozoyo na jibe yango est-ce que aza prêt ya koyede mwana wana? Ah, bien sûr, bien sûr. Aza prêt? Bien sûr. Papa gère azala motema mabe te. Ozomona. Azala motema mabe. Aza nde na kanda parce que ndenga ye na media biloko nyonso akoma oloba banda otyanga misapi nyonso wana ozomona jibe aza kame mokolo nde moto esali ye bien te omoni esali ye bien te sikoyo biloko mosusu mais biloko wana osala yango wana biloko mosusu eza bakisi njoka wana baza nsima na ye loba boye loba boye loba boye ozomona mama bakotisaki misapi naja te jibe nde oregrete eloko wana mais jibe okamwisanga ye moko jibe alobi ke ye asalaki biloko wana te ayema mwana nazolo ozomona mama ndoki andimaka te bango mibale nde bayebani secret ozomona na yo na ngai mwana suka te parce que mwana suka alobi ke jibe azwaki ye pendant 3 mois abanda kovanda na ndako na ye mama na ye azaki ayebaki te mama na ye akanisaki ke ake répétition mais avandaki kuna 3 mois te mama alobaki boye babane kobenga ye neti akokende répétition mais akoti na chambre ya jibe nayebi te emusu bola na émission na ndenge nini nayebi te aexplike bien abombaki mama na ngai siko ye moko ozobima okoti obimi okona okomprendre te ozo omoni alobaki aza koexplike bien wana tosolola entre nous eza émission entre nous eza émission eza émission bato bolanda biso partout eza entre yo nanga te ngai lere nasololaki na papa chéri nayebisi ye ezala lobi vérité ezala lobi lukuta eza mai ese sopani papa nanga mwana aza na kati mwana aza deja mokolo grande fille ozomona biloko aboye ayokaka yango na matoi mpo biloko nyonso ezaka elekaka na bareseau so mosusu etikalaka mwa bana ya biso lelo siko bana na ye badaida baloba nini bango balobaka bana wana balobaka bakotaka makambo bango bakotaka babiloko non bamindele te bamindele te baza bana moko bazalaka mpenza na éducation ya bango moko babiloko mpenza mingi ya bareseau sociaux ya bapolémique oyo bango bakotaka te je crois ke bango mpe baopesa papa na bango conseil parce que mwana wana azaleki na bango basololaka na ye batindele mpe bakado babiloko ebelebele soki babiloko ya boye ezobima na réseau sociaux mpona papa chéri eza vraiment malamu te ozomona mais samedi bakovanda bango nyonso famille mobimba bakosola bakobenga ye mpo bameka kosola je crois ke okomona liso na réseau sociaux te omona ete balukaka solution ozomona papa mais ya mabe esalama te ya mabe esalama te tolinga tomona mwana wana ti akoma mobange omiso na biso tobrake mpona mwana soki eloko non toza koloba mama awa tozoloba omoni non awa toloba awa mama emusu nga naoloba nga moko bakongolais ebele bakomi derrière mwana oyo alors le tolinga tomona mwana wana ata bosali réunion na bino samedi ke tobandi kotala évolution mpo ata bokangi telefone toza na babato tosi toti bango balandela fi wana mpo azala toujours na sécurité mais so eloko mo ekomeli ye eza message topesa yo ya bato ata yo moko osoyoka te tolobi makambo koboma te yo mpe mama tolobi makambo koboma te eza façon ya ko sécuriser mwana oyo ya Congo bandeko na nga
biso bapanzisa ngo tozalaka ndeni. kosolola na ye nga moko na koluka ye na Mama kosolola yoka na na. ye nayeba na place nini Okay, ye mama moko yoka na. azovanda ya Ok, yoka nano. Omoni batan oyo mwana ya Marie Moussa aza un problème. Congolais nyonso ba journaliste bayaki neti bakomaki bandeko ya Marie Moussa ba kote la fille wana. Alors biso toza temps wana ya koloba ke non, toza famille parce que eloko isi emati likolo tokolinga tolandela yango ti na suka po azala bien. Même Nzambe suivi fo ezalaka. Moto aye kopesa bino problème baye bazwi ye et boyebi suite na été, c'est pas normal. Il omoni faut neti tolandela eloko ye okai koyeba koloba ko. mpo na Denise Dishosho nga nalingi te akota na kati ya dossier parce que ye akokota mpo ayebi ke mbongo ekobima alia naningi yango te Asia koti. nalingi kutu même pas apese même pas avocat te ta lelo ndenge abebisa makambo eliana oyebi makambo eliana ebeba Asia atindi des avocats. non Atindi des avocats déjà. ameka kutu te Ah, bon, ça effort. Bon, ça effort, bon, ça effort, bon, rapidité, bon, longola ye. mutu te makambo eliana ebeba likolo na ye makambo eliana ebeba eliana Kasi ya wana 10 000 ya Moïse te likolo na ye en tout cas nayebi te bandeko na ngai aza ndeko na ngai nayebi koma ndenge asalaka makambo na ye ozomona ayebi deja eza dossier ya mbongo azokota wana atinda baavoka mpo balia mwana mbongo parce que asia koti nauti kobenge ayebisinga mwana etu tika jibe fo abisa mbongo mwana etu tika mwana fo atambola na jipe ya kitoko mwana etu tika onayebi te kota kokenda ngo azokotisa bavoka na ye mpo balia mwana mbongo akomake bavoka na nga basalaki mosala mbongo bapesi yo wana ifo bakata bapesa bavoka batika mwana oyo aza na souffrance batika yango wana siko bino bobenga jibe boyebisa jibe azala actif lobi samedi bakende samedi mbangu obi na buto baluka petit mwana ngo bamaîtriser pamba te makambo oyo ekobeba baza deja na kati ya komaîtriser problème moko ya mabe kokoyela ye eza te ozomwana bien parce que je te jure nazo assire yo mwana suka ezali kaka choc omoni mwasi nyonso azalaka na yango meme biso nyonso soki neti mobali asali ngai eloko moko ke na bandaki kondima te akosala nga omoni biso ndenge tozalaka tobimaka ka boye mbala moko na kanda na koloba ozomona eza choc moko moto esali ke abima na media bongo siko mama na ngai moko oza kozonga bien emo obebisi awa siko ozongi bien kibumwasi lati yo siko leo ozokondane ye boye na boye il faut penser ye poids qu'il y a choc papa Emmanuel nga akondane mwana suka te nga problème naza nango eza ke omoni baoyo nyonso bazoya pembeni na ye wana akozala traumatisé omoni bazobebisa mutu na ye mutu tu azoya pembeni na ye nde mutu akopesa solution te bazobebisa mwana mutu bazopesa baide moko boye ezalaka te problème nga naza nango eza kasi yango nga nasololaki na ye nayebisi ye koyoka mutu moko te ya conseil mabe eza vie na yo alobi yaya oza mokolo papa oza mokolo oyebi nga naza kotala mutu azopesa conseil parce que mwana nga aza wana to nazoboya koloba ebele pourquoi parce que net noteka ye mwana wana aza facile ya manipuler okomanipule bi ataki mutu me komanipule na lokola neti omonele te mais ya kopesa conseil ya bien mais nga siko nazalaki na contact na jibe te omoni bakongole bazalaka kaka likambo omoni ndenge likambo ebimi boye papa tosala kaka 3-4 jours omona mosusu ebimi ya ye ebungi kongole baza bongo yaye nakotika te bayaka na solution te bayaka eza te yaye mama yaye nakotika te pourtant olie ya koloba mabe eza problème yake aza mwana na biso asa akoli likambo esalamaki ndenge azalaki mwana moke oui tozoyoka pasi parce que aza mwana ndenge bana nyonso toboti ça fait très mal mais problème ezali yake il faut tomeka koede ye omoni
tomeka koede ye tomeka nde koso neti ngai nde naza na posa ya nasolola nanu na ye nayoka ye nanu nga moko mpo ngai na nasololi na ye te nasololi kaka na papa chéri me soki oyoki jibe aza na vraiment na besoin ya kosala ye mabe te ozomona aza na besoin wana te aza meme ndenge makambo eke na media boye mpo na personnalité na ye eza lisusu mpe malamu te mais aza na posa jibe non jibe eloko aza kobanga eza kaka le babisike non aotianga misapi nde jibe abangi mpona misapi mais jibe atia misapi atia misapi eza soni te même pas kobanga te mais soni et puis na video ya mwana ndenge aza moke bongo yo eloko nini soni le jibe otia misapi mwa moke bongo eloko nini okoyoka papa siko siko ozongi mutu yo moko ozonga mutu yo moko obeba te eza naza ka mutu nazonga ka mutu naza kote mingi ya mwana suka ozomona mais parce que problème ezali okoyoka eloko nini oyoka eloko nini mwana aza na zei oyoka nini bo ezaka bilo na bango wana bongo yo ozoloba nde wana tozomona omona papa azobima na mwana na ye ya 12 mwana aboti eza bamvutuma kasi yango ngai mama na ngai yango ngai na vi na nga nakotika kosimba kisi te mpo nayebi keno ekomisanga kizengi parce que ngai nakosimba kisi te parce que fo nabatela bana bande bosabone s'il vous plaît botia ba j'aime bofini na bande nanga pardon botokola na biso awa toza mpona bamama mama zila pardon bande bosabone bokota na chaîne na biso bofi na place à YouTube boke s'abonner pe na YouTube na biso ba vidéo eze bien na YouTube s'il vous plaît naza ko sala tourna sur la maman awa apesa numéro JB na invité JB to sur la JB ma musique et ba concert na ye to maman sala tout aux numéro na ngai pesa pe na sur na JB tout la maman auto évolution so aux amana numéro JB il faut tirer contact na JB to sur na avant maman ça la bien alors j'espère mandeko bo fina côté yo ka JB za akisi. Bon, maman musicien. So jibe na kisi. Ouais. Nani ngana ye bango na ndaku nanga kuna place abanda ya beta. Jibe za kisi ta. Maman. Est-ce que yo maman bilo musolo ba na ka musangai. Taso jibe en kisi relation na kisi. Ba musicien maman. Amela ligorodo ye bien. Wa biloko alukuta na kalana. Baba na oloba maman. Nani question moko maman question moko jibe aza na kisi te bongo akomana mwana moke boye ndeni mais eza basentiment oyeba te bato mosusu balingaka kobima kaka bana mike bana ya mike nyonso baza na Kinshasa yoka bana mike baza na Kinshasa na Kinshasa mwana 14 ans vierge aza te bon ah oui mwana 14 ans ya vierge na Kinshasa ya kotanga na misapi baza te ya solo je te jure mwana kenda Kinshasa mwana 14 ans mwana 15 ans azobima na papa mukolo ba papa ba politicien oyo mama ni nani menga naza na mwana nanga kutu aza so na 13 ans 14 ans mais aza vierge kendo tike na Kinshasa kasi na Kinshasa na Kinshasa omoni aza poto parce que poto loi eza na Kinshasa yanga aza Kinshasa jeune fille nanga na préféré atanga na Kinshasa akomata na poto après ayebi so aza bien aza kitoko yo ke na meka protégé sia omoni siko ba Kinshasa pardon bon problème s'il vous plaît toza na mama awa na rappelé bama bazolo na biso mama oyo nina azali camarade ya Jibe Mpiana toza lokola membre ya famille ya Jibe Mpiana nde mutu tosona awa tosala humour te mais tokotisa dossier pona ye asola na Jibe Mpiana po likambo oyo esila parce que Laurent Sokoko na Kofi Olomide Kofi aza na poto Laurent Sokoko aza na Kinshasa balingi ba dribble dossier oyo ekoma mystique bebi ke Jibe Mpiana na Kinshasa aza intouchable aza influent aza na bato na Kinshasa maintenant na poto
pour jibe kalami te fa amata France ba rolia ye jibe aza mukanda ya France azaka faux mariage mo boye aza mukanda ya France à 10 ans et tie muke awa jibe azwa ya permanent quoi mais bako à travers dossier oyo et moi nationalité oui nationalité oui bien moi toi non constaté ah ok merci comme non constaté alors siko bato ya France basi batelemi dossier oyo yango Kofi akendaki mbango na France ayebi yango mais déjà basi bakoti ba dossier déjà bayelo luka kombo na ye basi bakoti dossier toi disons a toloba awa jibe aza na problème sérieux ba botole mikanda ya poto mais bazosala mabe parce que likambo mwana suke kosila nango na Kinshasa yo lobi Kinshasa mais mwana suka awa toloba awa mwana suka aza susu na epa ya $100 asa kimi déjà à partir lobi azwaki $200 okoyeba mpe moto atindaki te soki ngai te oyeba pe te peti asa déplacé to makambo eza makasi bandeko na ngai jibe so alali pongi akimi ake wapi te leo oyebi ke boza na réunion bokomaîtrise ye nayoki bino akimi te aza ya Kinshasa nga nazozela okozwa nimero na ngai otina ngai voice to video namona ye nakoyeba merci beaucoup to bino nde bozwaki ye mais na minute oyo mwana suka aza tantôt plutôt na minute oyo tantôt plutôt pour lobby démarche esamaki lobby nasali live te lobby nasali live lobby te démarche esamaki lobby ti butu omoni problème eza wana jibe ata bafundi ye na kati na poto kuna mwana suka aza na poto te mwana suka aza na Kinshasa ozomona mais yo olobi ndenge wana mais na minute oyo est-ce que otuni bango est-ce que babengi bamoni bazwi ye ye bapesi ye ni telefone aki na telefone te moto asombi telefone oyebi ye te moto apesi mwana telefone boyebi ye te est-ce que boyebi place ali mwana omoni nani mwana aza na kati mwana suka kolinga te mabe moko boye ezala entre ye na papa mwana na ye ozomona papa mwana asundoli soki mwana azala na kati te papa mwana asundoli mais asundoli aza mutu ti ozomona toyebi te pourquoi ekomaki bongo parce que nga pe na sololi na ye yo olobi pourquoi te mais otosona jibe apesi so quand même biloko pourquoi boye na boye nalobi nayebi te mpo na nini ekomaki ke jibe atika ayambaka ye lisusu te parce que bana koyamba ye na 2023 mais fallait poser les opposer jibe question que pourquoi obande koyamba ye te avant ye biso nini mpo nazwi ye kaka juste kaka soki 2 ou 3 minutes ozomona azaki na bato ebele oyo bazozela basolola ka le même problème oyo omoni eza likambo moko parce que moto azolinga te eza na motu moko te ni côté ya membre ya famille ya jibe ni côté entourage ya jibe eza motu moko te alobi ke atika mwana wana aza te bato tu batelemeli jibe ke il faut aider ye motu moko aza te mabe ya motu moko aza te namoni ke bandeko bakoma ye azokoma ke ye mwana suka aza na 30 mwana aza na 9 ans ozoka ndenge baversion yango ezobima ndenge na ndenge me mpo na nga na lobi eza mwana suka aza na age nini essentiel ka basi baboti na jibe quand même asunga ye mpo na nga ozomona mwana suka aza na 24 mwana aza na 9 ans abotaka na 15 ans c'est ça alors merci bandeko tozwa mama moko akoti yo ozala osa boni mama ya te naza bien eza pena patience naza na ngola penza eza bongo nayebi akoma bino merci beaucoup ngai elomona kosenga eza kaka jibe nde azwaka solution ya mwana makambo nyonso bazokende baagi banini bakalkule wana eza nango na ntina moko te problème eza kaka azwaka solution arésoudre problème ya mwana oyo azwa soin na ye mwana aza mwana moke age na ye na batrouble na minute oyo yakotrouble kaka ndenge ozobaka mwa $200 wana esebetami deja na telefone moto ayebi bato baza na nsima makambo oyo aza te mpona kozala pena conclure bato ebele bakomi na nsima mwana mpona kodétruire tamsu carrière ya jibe ozomona eza ya réputation ya jibe bato ebele bayebeli jibe na barespect moko boye aza motu moko aza leader akala
motu moko asala succès mingi donc biloko ya boye ezostabilise aza na bana bon mpo na nga il faut kaka résoudre problème tel que soit malgré mwana aza mwana moke bamanipule eta mosusu ozomona mpo agarde silence ta molai agarde silence ta molai epesemeli na bato mosusu te surtout na badanseuse nde toyebeli bango mpo ebele bazoloba ata so baloba azomela badrogue azomela badia bamosusu babike soki ameli biloko wana c'est parce que ta mosusu trouble moko boye esalemi na koraisonne te eza da vi na ebebi problème eza mwana aza na kati ye lokola aza mwana moke azoyeba nde mpe mosusu akokende nango te me kolupa résoudre ata ya il faut résoudre ka problème ya mwana oyo donc solution ezaka yango wana mpasi ta mosusu nde ekomi kolobisa ye boye poso azali na mpasi mingi te anga akoma na baniveau te esunga jibe ya problème ka oyo nga na lekaki mpo nameka kointervenir yango wana ezosala mpasi mingi merci beaucoup toza mpe na ndeko na ye mama nina ayoki mama nina oyoki oyoki wana ndeko ya ngola atindi message na ye oyoki nayoki yango nayoki ok alors bato baza na se ok bato wana se balingaka mata ebele alors naza na parti prete nayoki moto wayoki na parti prete nga nayosala moto oyo aza na problème tonaosala émission te mpona jibe mpiana mpona concerne te eza mpona problème nayebi te bato bokomprendre nga te nayosala mpona promotion ya album ya chemin de fer te to bademage te naye koloba mpona moto oyo azali na problème nde naoloba awa alors bato oyo baza koya kotenir nga barigueur baobe na boye en tout cas loin de moi jibe mpiana aza musicien ya Congo ngai naosala makambo na ngai naza na bato na ngai babone balanda ngai to nakoki jamais kokweyisa carrière ya jibe mpiana mais naza koprévenir ndeko na ngai jibe mpiana azala souple na makambo oyo en tout cas nasepeli mingi sujet oyo nzambe mokulu wa bankulu esalinga mpasi ya omoni makambo oyo toyebango bandaka nga aza kokanisa ezalaki lokola kaka eza lokola kaka barumeur mais lokola batéâtre lokola barumeur mais hors des choses vraies po série mona tuna bana mai mobu namona asukuti wana te moke aza kobina pa jibe nde apeti wana jibe abotisa ye nga bajibe mpe so bana bankele te mais lokola nayokango na monoko ya mwana yango te je te jure frère na lobango nabi bajibe bana bankele te peti tomoneni ngai kaka mwana moke ti mabele te tolo ya pe ya pla mwana moke mwana tuke azokatakisa no na ndenge moke te akende na mwana ana nani siko nga na mokuselo na nga naloba jibe fo aluka lisolo ala amiable na mwana oyo mais akoki kozala gagnant dans le sens que epa na biso justice eza te c'est ça akoki jibe akozala ne gagnant mpo epa na biso justice eza te mais soki ezali mpe na bapetalaka grand prêtre lokola arkeli jibe akokóma na cheville ya arkeli te arkeli aliaka mbala na États-Unis oui akeli aliaka mbala moto alongi histoire yango mwa moke toyebi mpe te soki kozonga susu eza pididi moto awuti korate awuti kokata mama na sheke akatelaki kesi abomi moto imagine akati mama na sheke apesi petite wana abomi moto mpo petite wana asala pa chantage mayebisaki deja yaya obiki ataka nazalaki na yo maltraitanga osalisanga boye donc soki nga na reporte plainte pidi yango osalaki keti boye me safu abende mpe na yaya toso alea na miable soki te carrière no edaye donc jibe lobaka lokola moko yango ezango na bajustice te petio akoperdre kaka boye eleki mpe kaka ndenge wana mpo bato mosusu azomona bainsense mosusu mona mpe aya carrière ya jibe kobeba me ye moko ayebaki makambo mona azoloba na 11 soki na 10 otiaki deja misapi kasi kodevirge nyonso yango wana ti avant no borekota imagine nga nazalaka na camarade ngai excuse ngai mon frère Emani nalaka na camarade na ngai azobima mpo nga nabotami na boma na bakongo camarade na ngai azobima na fille moko boye fille wana tolaki na bitidi mingi ya kolinga bana bato alala fille wana otanga na internat bakotaka mayombe siko fille wana alingaka na master na ngai bisa master na ngai nga nanaka vierge nayebi mibali te mais na ntango master na ngai akenda na ye mais nini soki oza vierge me nakoti na mwa difficulté me ya mingi to mpe obimi makila te alobi omoni basystème oyo
baser na biso ya école babenga o mwana nga o Karine na nga basala biso babiloko na internat kufa kuna soki na internat batiaka biso badwa eza deja kodeverge mobimba. Imaginez. Ka bamisapi oyo aza kotia na so déverge déjà de c'est-à-dire jiba aza kopréparer terrain na bamisapi na ye. Oui, aza kopréparer mwana na misapi na ye. Faux boule, c'est lamentable. Ba masala mo abi aya soki eza gwate ko za nini jibe na mwana na ayoka elenge nini asedura ye na nini. Eza quoi parce que nga naza bana nga siko elo bisa kana na bana siko ajwana. Ben oui. Na bana ajwana. Siko esa siko mama na ne. To bisa mama na nganzi. To e mata mafuta fort. Laisse tomber. Mama na nganzi. Ezalaka te ngai na mwasi na nga mwasi na ngai ana bana misatu ya suka ya mobali ya mwasi oya liboso aza na 9 ans aleki mwana ntuka na banzoto akotelaka nango na bajibe aza lokola mama na ye aleki mwana ntuka na banzoto akotelaka nango na BCBC na bidon soki jibe azwi mwana lokola Diamond boy na 9 ans boy akobete bamagoda ou quoi. Merci beaucoup mais Leki nanga na ba frère merci en tout cas. Toi eza elo ko supporter te ndeko nanga. Eza ko supporter te non. Na bana basi na bana ya grand frère nanga tikelinga. Olia bana ndeko nanga na koboma yo. Abetala na kota kindoki. Franchement nalandi live moko bo nalandaki batu ba mati ba flasher mama Kongo ke apparemment bima même na mona Didé Masela na mona Makaba. Na yoki ba biloko na kaba. Oui, na yoki ba moto. Momiona bi ngana yebi ka ya Didé Masela bi na Makaba pe ba beba na kama benga na bi ijibe. Bizarre hein. Siko tuna nini? Oya mida séparation na mida ezaki pona cousine ya mida ya muke akuti bango na mbetu. Tajua ngo akisa mabe. Ben oui, akuta bango na mama nana. Oui, kasi amida na biloko wana va kende place asala vengeance batu bayeba penza ta parko kende na ye wana asala vengeance abima deux personnes ba pecha mi confia jiba za kobwaka mingi Boris Bondo bébé Ramazani bakuta amida na bébé Ramazani bakuta amida oui bakuta amida so beta ba so bete magoda pa bébé Ramazani petit akimisa ye imagine eza mystique hein. En tout cas ndeko nanga merci tobisaka bandeko mosusu baloba moke tozala bango parole baloba toyoka bango mpe c'est ça namoni ndeko yafa maloba epa na yo. Bonsoir à tous. Bonsoir ya. Bon, excusez-moi. Bonsoir ma. On comprendre te bato ba défendre JB. Likambo yo ezati ke bolukaka ba age mwana wana. Komona kaka mwana ndenge zaki mukie. En tout cas nga vraiment à vrai dire na yeba te vérité za moko. Na yeba te ke mwana na amata orchestre wana age wana. Potaka ka age mwana na kotaki na orchestre. Azana loketo te. Azana tolo te. Si après une année, après 2 ans, moi na ndenge wana. O sala ye oyo jibe a sala. Ata binomo. Imaginez. Jibe pena na maye ndenge sana, ebete ke moi na bomba retardement. Ayeba ki tata moi na sala ndeni pas que moi premier pour moi no sala bien. Vie après à moi no etali nango eza un problème te. Mais vie à jibe mutabebi sakiye. Pour ba nozongela atangisa makila na ye. Kuluka batu sima te ko bandani badasima bandani bazali boso bandani basali eboye asala mabe alukande abongisa mwana batu normal azonga afuta eto akofuta mwana batu paso ngane ko lobebele te o eza kindoki non ayeba niveau kindoki ote ata ki magie yango ezala boye pete ale bozwi bakombo atu botie na sima o eza tout ingani o eza soki kofi bon bata kofi bolongo la fali ya sura be non ba bolongo la fali te basi
Confina fali baba parce tumoko. que eza makambo oya sala, oya sali. Oh wana eza ba preuve tangible. Ça bali na ba bota les kaka wa azali boma. Ya boye na boye. Le quoi ba sandre ba preuve eza quitté. Wana to ndimi. Siko to longoli siko ke non. Ya mwana openza. To longola ke o ketchup. To longola o ba zemi ba longola. Mais du fait que asala ba touché dans ma âge wana et qu'à boti mineur. Là quand tu boti mineur mais du fait qu'asala ba touché Wana mabe Tout ça makasi. bana oyo ba omoni bolo vandi boye ba iso ke non nièce na yo to mwana na yo ba sala embongo. Oyo kana ndeni. Oyo ka ndeni ka mwana na yo ba sali ndeni wana. Oyo ka ndeni na likambo vraiment. Et puis na yo ki nje boka ala TikTok oyeba chérie na ngai chérie na nga mwana nsuka. Mama sala ngai. Mwana ko nguma mina sonya bo mwana. Oh, ok, na conseil mo boye. Garçon nani garçon mo na zwe mbango nani yo o bi mai pa na ye. Liboso ye moko garçon no ayembi yango ayembi place wana. Mais jibe moko pena lobby. Chérie na nga mwana nsuka. Allez garçon là ko bakisa ambassade na nga mwana nsuka lo baki aza mineur et tout. Mwana ngo nguma mina mo soni boye. Ata bino moko. O kite. Patu soka ata soka na ka soka ya piana. Bon luka bo benga mama leki na bino. Bon pesa eta bon somela eta katikata lupango ngo lisusu. Bon pesa eta machine à fufu ya masangu alikaka. Abika nango vile ya ko sala etali bino te. Ana leki na bozala leki na yebino. Papa comment ça normal te? Bien wala bibisa kina loba te. Pas yebe mama o sala. Ya wala bibisa ki c'est loco. Ouais, mais maman, c'est des choses. Doki. Qui ça va y c'est des choses. Doki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Abis, c'est des choses. Kindoki. Na bonzambe. Ngaye, jibe matata. Nego fafa. Kindoki na bonzambe. Bien. Suka. Zato bizarre de komagali na babuke. Prends maman Magali. Denga mama Magali auti ko. Comment Magali? Yeah, maman Magali quelque part a lobby bien. A lobby que boyoki kaka mwana sukame. Boyoki chef ko kalito union simba mais JB je ne pense pas qu'il y a collègue na média pour expliquer comment ebandaki, comment ekendaki non. Akoleka wana te po expliquer yango. Et puis même koyoka JB ye moko oyoka ke azana besoin ya ko faire souffrir mwana sukate. Omoni abanda kolinga ko yamba yete peut-être azana ba raison na ye moko aboyaki ko yamba ye parce que mwana sukakendaki déjà Chine. Ozo mona koma ko vanda na Chine yango nde jiba mona ke mwana azali sous na condition malamu te. Ndake na ko récupérer mwana na ye. Ozo mona alors voilà réponse on nga nalinga kina yoka merci maman. Pardon maman. Akomaki koluka ke asolaki na papa chéri pona jiba tinde na poto. Alors ekomaki le lolobi et puis abana lisusu pe ko yamba ye te bilo moko abongo. Vraiment atambolaki makasi pona jibe ayamba ye. Jiba banda ko yamba ye te même na epa maman Agnès kuna place mwana zalaki ababana be ko permettre ye akota te akoma komona comme si azalaki susu bien internet mutu moko ba rejeter ye ozomona alors makamnyo so elekani oyo soki jiba yambaka ye atinde ata na États-Unis parce que monaki ba danseuse mususu bakendaki atindaka ye peut-être makambo elingaki eleka te ozomona. OK, merci maman. Merci pour la réponse. Malembe. Maman Anna, pardon, Malembe. Toujours muke. Maman Anna, j'espère Magali ayoki Mago yoki siko eloko eza très simple bandeko na ngai. Tant to sa émission, toza pona konuire mutu moko te. Ba mama bo comprendre eloko to sa awa. Ngana na fandisi maman Anna, to disons comme le avocat. To iya abana ko yebi sabino bo comprendre parce que non loba bo comprendre ngate. Jibe soki afandisaki jeune fille oyo kimia mais makambo ekomi boye te soki bayambaki jeune fille oyo
mais makambo ekomi boye te. Mais jibe aboyi ko ya maman na mwasi oyo, aboyi ko recevoir ye. Mwana se ba démarche nyonso. Ake Chine. Muto azongisi na Chine akuma Congo eza jibe piana. Eloko maman alobi awa, nde eloko pe fiango alobaki. Siko le bolaki bolingi bolandela A B C T na Z eza bien te bandeko na ngai. Na ebite soki ba mama bazolanda to bolanda te. Boyo ka ndenge mukolela moninga na bino mwasi oyo atangisa makila na ye po bota mwana. Eza pasi mama oyo nakangisi wana kozala na tina suka émission pour etika ite minta ka émission tina suka émission a répondre ba tubaza koya parce que yaza de koya jibe. Alors ya fa toza déjà otina ola te zela ola siko teza ya fa ngo ba loba nangi na bakisa loba na lobi nangi na loba boye nga na kamwe bolimbisa ngai nazokamwa bamama oyo bazodefendre likambo wana bamama na ngai tozonga nsima tokanisa namo tozwa le fait te ke abengaki jibe aboyaki oyamba ye asalaki te bozwa kaka le fait ke mwana wana azalaki na age nini oyo bandaki kotouche ye mama zwa lokola mwana oyo boti to mwana ndeko na yo mama oyo pendake basalaki ye ndenge wana okoreagir yango na koexplike to koreagir na kokotela ye toloba biso nyonso po totie baparent mwana na te po tozotia ke mwana wana aza victime age ya mwana wana ya komata na scène wana ata bino moko totala nano estce jibe mpenza mwana azangi luketu ebela badanseuse nyonso bazalaki wana na mwana azangi luketu na mwana azangi tolo ata komaki akotaki na 11 ans après babatie age oyebi age ya moto ezala ndipo oyeba age ya mwana wana bakende ekole na tanga so bakende ekole na tanga nde baoyeba age ya mwana wana mpona baacte de sens na biso bakini tango bafutu mwana ana mpe ndenge aza bongo estce jibe akoki kosimba ye toloba mpena verité eza moko estce jibe mpiana mukulu akoki kosimba mwana wana totala nanu koba mwana ngai eza likambo pasi tosunga mwana wana na conseil eza pasi azalaki mineur nga nazoyoka pasi na bato baodefendre likambo wana nayebi te soki eza na bato oyo nanu bamona likambo wana te na nzela to na quartier to na bato mwana wana azalaki eloko te tosoloba bieke biso basi toyebaka biso mobali azotala mwana azokola nga nazala eleki na biso asuka ntango azalaki kokola azalaki na bassin tozali koprotege mwana tozoprotege rifile mpo mwana azalaki na nzoto mpenza azokola ya mikolo wana ata basalaki ye bongo toloba mwana azalaki na nzoto me oyo kipekapeka oyo azatala eloko te oyoyangaki non aza mwasi ata bino moko koma mwana ngai tozoka makambo nini awa mwana oyo babebisa ye asenga jibe mwana lopango asenga jibe nini jibe adedomage mwana oyo tobokeba tonde bato biso bakotele justice pamba asunga adedomage mwana oyo afuta ye oyo mwana azosenga ye po mwana oso olandi première émission na ye azalaki nde na kimia azalaki koboya kodenonse ye azoloba na respect nyonso tala mwana ndenge akomi misinga akomi misisa po ya nini pasi ko ata yo ndenge ovandi wana so ezalaki mwana quartier na bino batiki zambrota na kishina poto batiki mutu mosusu place nini ovanda nie tolanda mpena géologique ake na zambrota amoni zambrota oyo abandaki komema ye akota ye na chambre bakende kocuba ye misapi na nzambe alimbisanga na yo kotomboka nini eza ya ngati bakende kocuba ye misapi zambrota atika ye na États-Unis mais ye moto abotela jibe mwana nga nazotala lefe naotala ba age na ye te naotala lefe mwana naotala mwana ndenge akotaki azalaki ndenge nini tolongola age mwana azalaki estce mwana ndenge akotaki bcbg azalaki ata na 12 ata 15 ans azalaki mokie ozotala ye pene azalaki mokie luketo eza te bassin oso tobaka bassin eza te eloko moko ezalaki attirance pa mwana ezalaki te ke atire mobali apusana jibe aza pédiatre eloko ebandeki koatire eza nini tokopesa mwana oyo foti na ebele ndenge nini mama ata batuni yo obota wapi soki jibe ayaki ayebisi yabi ndenge oza wana okoki ebota na poto mwana ngai baka po amoni ebabi ne poto me batuni yo oki ebota wapi esuki ata mabanga ata bani braza te bo bato balakisa ewana bato bayenini encore bapoto te azobanga me mwana asiko nde jibe abibe papa motikoloba mama bo motikoloba na mama obo oloba nanga na okofana bato alors papa biso mpe tokokoloba papa kitisanga pardon ali oyo awuti koloba
azozwa part ya JB mais non oyo aza mwana moke hein tovandi na bapoto toyebi bana ya niveau ya poto na ya Kinshasa bazalaka na maturité ndenge moko te parce que bana ya poto baza na maturité baza évoluer par rapport à bana na biso na Kinshasa donc mwana wana soki bolandi ye place ya sololi na Sarah Tola vraiment epesinga passe spirituellement mwana wana basakani na étoile na ye ça c'est un asakani na étoile ya mwana wana donc mawa mingi na âge ya 11 ans ozotia mwana wana misato de virgin na âge ya 13 ans hein? Mais non c'est choquant papa wana azoloba n'importe quoi vraiment aza na nayebi te soki aza na bana basi mwana na ye basala ye ndenge wana ata mama alobi ye ekolo hotel tala ndenge esali ye pasi place atie na place ya kibomama hein? babiso toa na bana basi bakoli tovandi po tokolisaka bana biso na éducation ya bien na bapoto mais eza facile te komona mwana wana azosouffrir ndenge wana hein? baluka basunga mwana wana aza na pasi jibe ifo afuta mwana wana parce que soki jibe ana bana basi ayebake oyo ye asali na mwana wana ekozongela bana na ye eloko aobosana amuluba lokola ngai hein? Amuluba lokola nganga mpe na amuluba lokola ye ata soki batata ngo ya bamboka na biso na ipoke wana babandeki kobala bamama na biso na baage wana ezalaka temps na bango oyo eza temps ya bana il faut korespecte mpe quand même mais non mwana wana non jibe il faut afuta asombela ye ndaku arécompense il faut mpe azongisa mwana na ye avanda na mwana na ye mpo mwana bongaka na mama na ye mpo leki ya jibe wana mwasi akotikala jamais kolinga mwana wana ndenge mama na ye akolinga ye jamais il faut azongisa ye pa ya mama na ye soki alukela bango ndako alukeli bango soki otinda bango na poto ntango yango mpe se ebebi soki ngai ye vraiment alukele ka ndako kuna na Kinshasa asombele ndako alanda éducation ya mwana na ye c'est tout po poto ya ozwa nini biso tovandi plus de 30 ans na bapoto il y a plus rien ici loba mpona mwana mpona éducation bo lokola Brunel ane mpe mwana moke 24 age moko na mwana nga suka ça fait mal non non ça fait mal JB il faut afuta mwana wana merci maman topesa be ndeko fiston mpe aloba po tokoma suka ya biso ozosanga pasi ya ntango baza kokondane fille wana deja bakosaki ye na baage na badate mais ye moko sikoyo afongwami abandi koloba badate tout alobi aza na 24 pourquoi bozokende kopesa 30 ans pourquoi bozokende kopesa tu crois que ye moko ayebi date oyo abotama te mpo bino boya kokosela badate mais faut être méchant na niveau tina niveau oyo hein? Est-ce que boteli ba émission oyo sali alobi bien que tango akendaki na joka bayebisaki akosa date que aza na 11 ans la fille n'avait même pas 11 ans ye moko bandi ko rétaler histoire na mais bino bato jibe pourquoi bozolinga bopesa ba date oyo bino mais vous êtes pas gentil vous hein? Beaucoup de la compassion il y a moi dans la tête oyo babandi kotia misapi na 11 ans et pourquoi star nini jiba apesa nani mbongo po biso tondo côté na mabe ya sali star de fati boniko oh ouais opesa bakanda wa star ye alesanga asa star na famille na et oui pour boyer JB n'est pas star il faut boyer appeler mon star wana et c'est JB za kondi na France bo tambusa nani micro ah boni boyko mama les garçons na tipo batimisanga maloba mais oui baza ok merci beaucoup c'est ça merci beaucoup nazo mataka pona nazongisa bato bazoloba mabe parce que moi nana c'est à relater histoire na ye pourquoi on considère makambo miso baza ba 30 ans miso abota na 15 ans ah boniko ya passe papa ngana merci David bato boba malamu te bapeso ngandi merci ndeko nanga merci en tout cas
Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la Cambo, il y a une promotion na communauté congolaise. Donc, tout est pour la communauté Nabiso, pour la promotion. Promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so, azana posa ya promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité. Toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion wana. Merci Nandeko nyonso à partager. Merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na Katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.